yo na Jamaïque nini ezo simbate. Jamaïque sous nini le sous Jamaïque n'a pas comprendre te. Biso tobi que 5-7 yo longwe parce que na tourner au baninga bauti yo za quitté. Donc ce que bino bamaka mongo boloba bozoka ngo wapi. Ah nga 5 coups d'homme toujours gadans nzambe na ngai deux fois te yango to ba faut ba fula mu pepe. Moni toro o fula mu pepe pe makate. Ba voyage za biloko pamba ya minene zoya comprendre. Et ça qui ba obakenda ki wana basaka ba villageois. Qui derrière moi Zégué, mes maestro Fabougas, Kouzarati, mais c'est de trop. Donc à part maître Nzambe nano après Nzambe c'est maestro. Donc on a mutalegi nyonso lengi, mutalegi batutu na gu. Natika nyonso nakoma kosalela nanga masi ya nkolo na bongo na yenzambie na landa nanga Yesu nkolo yenzambie kolo Yesu papa Zegem maestro mokonzi na kufula mupepe keba fula ngona tendresse ya deux fois ça babiloko misusu ko forcer ko tuté donc to boko bimisa mingi po babiloko esebele kendongi no tsantsa wandombi aleva mupembe ndo kyamba kulangwe eva mupembe kakala wandweni kabuya ndima batu pamba te biso nyo stoye biba na monde entier kabuya so andimi mutu se que ça confirmé kabuya ndimi 5-7 5-7 donc c'est que yo potala yango na moni ko tala yango wana donc ezanini ponanga d'abord de elle obstinant merci kabuya ndima batu pamba te biso nyo stoye biba na monde entier kabuya so andimi mutu se que ça confirmé kabuya ndimi 5-7 5-7 donc c'est que yo potala yango na moni ko tala yango wana donc ezanini ponanga d'abord de elle obstinant merci agene leki dole shimboka leki nini abina ko panza batumite meloko na lora bien apa wana na biloko boka biloko kabuyo ekanga Congo asa biloko ebela boka biloko ba bibala baba yebe bibala baba bibala ba o nazobeta nako so aboka biloko bongo aboka biloko yeah. Dieu m'a sauvé, Dieu m'a guéri, yo. Kabuya bongoli motema. Oh, seri pa seri, kalezalaka tutu kaluji. E koma na tangwa kabuya bandoki ba chelinga misu. Aboka biloko ebele donc. Bonjour, n'a pas abonné New Soya Vérité Universelle. Très à l'aise de vous retrouver. Kakanakata Vérité Universelle. Kande na lobaka YouTube pour belté, YouTube eza fuluté, ezali kaka ngai ya bino Joyce Tumba autrement dit Benzema de Presse c'est pe na ngoto koti nanda ko lali pongi kaka nde na lobaka les news de Joyce et la bino ka ba surprise les news de Joyce et la bino ka ba makambo esepelisa tozara na vérité pour to lobaka bo solo le côté les karaté je passe déjà dire bonjour à mon boss je dis bonjour à toi maître John Moté ma maman Micheline je dis bonjour à Daniel Oazasima ya caméra je dis bonjour à mon vieux Golf Kizola dégâts matériel babi machine en bon machine à voter tozui su nzembo na kati formidable wana ndele ka makasi ya vient na Golf Kizola je dis bonjour encore na so natali boy mpandi na sepelala na tanga kombo na apo manon ombre noire antivirus babi mona suka ya Yesu quoi sans oublier à toi Aman place aux adultes je te fais de gros bisous babi tala kin yo musika biso pe musika metoza kaka na les news de Just Alelo na zongi service nusu star na bino bondinga komona mingi animateur na bino za raso boaka bosepelaka lelo na les news de Just Oyambie parce que aza makambo ebele ya ko expliquer biso na problème besoin de ka entre ye na tobenga bana papa le bana koko bande kwa papa na eza na débat mo zo le ka izo s'est passé wana na CCC tolinga to eba en plus balobi 5-7 na longwe pour atikala ki na voyage ba mimaki na voyage na tourno te ba ocho beta voilà na tourno ba to beta ba mimaki était to luka to eba mon news na kata les news de Just restez toujours branchés je reçois déjà mon invité bonjour. Ouais, bonjour Nayo, bonjour Nabatutu Balanangaï, bonjour dans les news de Joyce Kanon Ozolo Bassin Sabeniye yo puissance, Nembaloba, Maman Nangaye, Lembanayo, Yaya, et ça banili par ailleurs, Papoto danse, et ça va danser puisé, Nabini Samboko yo, papillon, des fois où tout le monde des obina, 5 Sabeniye donc puissance, voilà quoi.
5-7 quand on tolobaka a vérité les kaka le côté les karaté mais biso to bi que 5-7 yo longwe parce que na tourné au baninga ba uti yo zakité. Donc ce que bino bamaka mo boloba bozoka ngo wapi biso to salara o eza musana biso awa le côté les karaté vérité. Donc ce qui mutu akiete maman bo kansi ka longwe po akenda kitene bo kansa longwe botika ko kansa ka bongo botika ko kansela ka batu na place à batu. Donc c'est un peu ça quoi 5-7 puissance 5-7 au sein du groupe Villanova toujours auprès de mon patron mon boss donc ngana bengaki mutaleki batu nyonso na gu maestro so na longa pona kene côté na la bengaki maître leki mutaleki batu nyonso na elengi donc yeko moneka sentiment kozala ne plaisir donc côté le manaye ba joie pene na vie bongi 5-7 to betaka c'était na likamona pourquoi to ebaki que baninga bakenda ki Abidjan to ebaki que 5-7 na kozanga te na nombre o ba to président Fabo aponaki mais na grande surprise na biso to monika que 5-7 na tikali pourquoi o tikalaki parce que to ebi déjà kokota non na Villanova o umela nanu margo umela na Villanova babimisa na yo na retard en plus ba voyage comme o tikala je sais pas eza ba problème eza na kati to o tikali nde mutunyo sa tikali que chef amonaki non to me matondeni. Ah, nga 5 coups d'eau, toujours regardant si nous avons deux fois. Il y a un tour, il faut pas fouler mon pépé. Mon tour, on foule mon pépé, mais raté. Mais où t'as pas ensemble, donc tour, il faut pas fouler mon pépé. 5 c'est bien puissance. Donc on a déjà dans Villanova L4 déjà donc l'icolo déjà. Nga na Villanova na voyage. Na nous na boka disquette na nous na yemba tan ba patala na TV déjà na voyage touro ozana ba succès là lobby déjà voyage mais touro ozana ba succès mais to moni otikali po wana kutu na obima ki to bando voyager mais au komisko na makambu motikali ba voyage za biloko pamba ya minene zoya comprendre ezaki ba obakenda ki wana basaka ba villageois bakenda ginde ko défendre groupe donc c'était bien passé na Abidjan très bien passé tous les concerts ba doyen nga bazalaki wana ba na biso ba un soirée mukolo miko ba benge barabas ba nga ba doyen nga ba Air Force One bazalaki wana tu vois donc bakenda ko défendre kaka groupe na biso donc c'était pas un problème ezaka kangandete na tikalaki tozai belé to tikalaki donc tout ça pende belé to tikalaki donc voilà quoi c'est un peu ça quelques mois temps par temps tourne nga pezoya tourne nga pezoya na voyager na yaki na elaki orchestre na elaki ko voyager te na elaki ndeko sana na musala batu babina batu basepela botika ko tshanga na ba makanisa mitu pamba na ozanga moya ko s'inspirer pamba batu ba ozanga moya ko fula mupepe po batu ba fula mupepe 5-7 tokoko ba qui est derrière toi le maître maestro qui est derrière moi, Zégué, maestro Fabregas, Kuzarati, mais c'est de trop. Donc, à part maître, Nzambe Nano, après Nzambe, c'est maestro. Donc, on a mutalegi nyo sonne lengi, mutalegi batutu na gu. 5-7 nga ninga l'air au salam ça no la loba ceux qui n'avaient pas animateur ils n'auraient pas batté parce que animateur faut ça toujours na bakra sika 5-7 to kapé mo bakri ya sika non po ba bi mikolo obi misota la te to yo kana bakra sika c'est que donc toujours ka danse comme d'habitude ninga zala kaka mais bino boya kaka boyo kana no bakri ya sika après koma ke kuna babwaki awa babwaki malembe boka no bakrito comme place na poser en polémique aux leka entre 5-7 na papa leki na e to benga e papa po leka papa leki ta nand so zali luba monanga tala mikolo na ko mikote ya lisusu bato natika nyonso na koma ko salela nanga mansi ya nkolo na bongo na yenzambie na landa nanga yesu nkolo yenzambie kolo yesu papa nangayo yenzambi yenzambi nkolo yenda batela kangaye na ba problème na ba souci kolo yenda lingila kanga ya vona ba concert zo pesa batu tout ba tu fula mon pepe zegem maestro mokonzi na kufula mon pepe keba fula on attendrait si ya deux fois ça ba biloko misusu ko forcer ko tuté donc to boko bimisa mingi po ba biloko sebele zon po biloko izaba ke tongiendo sansa wandombio aleva mumpembe ndogyampa kulankwe ya la bionde ale mononzo lele kwandi kwa mama bionde toki ale yangala wa yangala la wana usikomona ke wana ka 5 biloko yo
o ba go boka o ba go yiba ndenge nini yoka ne so boka hey kendongi no tsantsa wandombi o aleva mumpembe ndo kyamba kulangwe eva mumpembe kakala wandweni ya la bionde ale munu nzolile kwandi kwa mama bionde toke yangala wa on est babiloko misusu donc président Kadhafi de Bruxelles et makambo président Kadhafi de Bruxelles puissance président Kadhafi de Bruxelles des fois il est magatozo masolo des fois 5 semaines de puissance 5-7 quand tu bara secret na bino na ville Nova Zara ni po na ville Nova Zara obuaka oyemba obina et kende nyonso mba monko to un peu secret na bino Zara ni place wana ezaka ka travail pour nga na ebizaka travail. Donc, maître et moi, bon, d'abord, on a un danseur. Danseur, non. Avant comme animateur, j'étais d'abord danseur de naissance. Donc, au binezé makila, na télé me muku e bukana. Soko yaka ba rep na biso mona donc muku e bukana donc luki te salakate. Luki te bukana bébé, dis faut total luki te bukana. Yo kana expliquer bana kine. Donc 5 semaines nanu na bimisi ba catégorie ba bitan na bi 5 semaines na ba ensemble de nyonso. Pour donc na bina nanu collègue na ba danser misusu. Donc na za pena mabe na za complet. Na za mabe na za complet des fois te. Match est bien. 5 semaines on s'inspirera na nini? On s'inspirera na nature, nature indépendant inspirera na nature tonotala mukili. Notala zamba, notala mai, notala batu, nazomona mupepe, yango batu bazofula mupepe toroyo. Natirite, nakobwaka insanité. Apo maneno, telelanga makambo eza grave awa. 5-7 tokoko yeba ba relation na yo na ba animateur mususu. Ouais, ba relation na ba animateur tout ya Congo ezala bien. Boss Isaunga 9 fois patron ebsanga makambo OK. Donc faut sola na ba animateur tout bien. Boss Isaunga eb makambo. Na sola ba tout bien, tout bien. Bana kini bolinga vraiment na bike ba fan nyonso les news de Joyce bana monde entier bolinga vraiment na étape to komara nango babi Kabuya andimi 5 semaines kotonto yeba Kabuya na 5 semaines bo coopéra ka bien ou bien Kabuya andimi yo par rapport bon elo na bibia jamais bossa wana po Kabuya andima ba pamba te biso nyonso to yebi bana monde entier Kabuya so andimi mutu se que ça confirmé Kabuya andimi 5 semaines 5 semaines. Donc c'est que yo potala yango na moni go tala yango wana donc ezanini pour nga d'abord de un obstinat merci sur occasion tala donc pour nga dam merci déjà nga na idole à Bill Clinton ndenge batutu ba yebi déjà na idole à Bill Clinton donc après Bill Clinton mutu o nga na yebi na ndimaka caché na landaka ya Kabuya pas za doya bima déjà liboso abin samboka o do so ina boyi batala ba lo banga na ignorant so ina boyi mutu no Kabuya et puis tout ça bisonné to apena pata zamba moko na inspiration na ko bimisa babiloko donc zomba to apena pata zamba moko et puis ngana to yebanité to monana te to yebani kaka na musique bani na mona été mais tant dans ça côté afanda ki na kati cerveau na ba tunie ba misi alubi pena ke oui natala ngaba natala kyango alubi après Bill Clinton c'est moi wana ye après Bill Clinton c'est moi ya mi sot na ko chanani ya mi sot na ko cha petit na ngamo aboka kota Fabrigas aboka lemba na yo lemba voilà ningi ya loba pour na ngesalanga grand bien donc déranger na entenda bengi na yo petit mais ata vie na nga musika ata na âge azana vie na nga asa vie na nga musika ata na âge kola na nga boete balo yenge ba ngungu boete zaka ke musala ndiza makasi mais na âge na biki oza doya na nga na âge d'abord bon so bote c'est ce que mutaza mukolo nao donc ata bosani musala mongo donc na benga massa poza mukolo na nga te na benga massa poto sani musala mongo te so za mukolo na nga na ko reconnaître kaza mukolo azana mukolo na nga na âge et puis abima souvent liboso na nga donc c'est ça donc ndenga pe na zoloba o to bima na sima na nga donc na vie na o boka le roi soli ndengeni soko bina sima na vie non donc ça ce que na cerveau na à reconnaître ngai akocha ta soki DJ mo be soki nan to animateur mo so orchestre soki nini mais achebena o boka ka lemba na yo donc c'est que na mémoire ne kana mayo ka ngana za donc et ça le bien ataka yo so basali au bon. Voilà. Ok, quand tu as na mémoire, notamment quand après Bill Clinton, Isaïe, après yo, célèbre son elo comme moi Kabuya, bana monde entier baotala. Kabuya, bilo ne na ndesi bilo ne pa mikolo na yo ka boka. Bilo ne lo no mo boka mikolo boka nini. Aba lo no mo boka mikolo.
aboka agene leki dole shimboke leki nini abina ko panza batu mitema eloko na loka bien apa wana ela na biloko boka biloko akabuyo ekanga Congo asa biloko ebela aboka biloko ba bibala baba yebe bibala baba bibala ba o nazobita nako koko so aboka biloko bongo aboka biloko yeah. Dieu m'a sauvé, Dieu m'a guéri, yo. Kabuya wongoli motema. Oh, aboka bloko laba. Seri pa seri, kalezalaka tutu kaluji. E koma na tangwa kabuya bandoki ba chelinga miswe. Aboka bloko bongo. Aboka bloko ebele donc. C'est un peu ça donc aboka bloko ebele yango nazo reconnaître yé dans musala na ye. Voilà quoi. Yango ngape nazo boka mikolo nazo boka. Ale benza bayika badile. Wolololo mulomvo ampoi obashabwa ndendendenden twenza kubichomba ale banombangani bantu abombangani maestro wana babiloko bakoyiba te okoyiba ngona yeni yibat kaka ndi to barabon dans le monde entier et ça un problème mon béouté que c'est passé maestro na mutunaye muninga na yo bando partager ne makambo to mona mba monka bo pu o nzembo nanga yoka na nzoto tenga na journaliste koko simba na nzoto nini ya yoka excuse na batu batalanga yo ya mnanga chance na mutu note na mutu nyonso te tsikot na nini na nenga ta normal na nenga bien yo okotanga masolo mo boete déjà ekufa maître héros maître tozongisi bana kini po ba biso to ba journaliste c'est ngombe s'il te plaît to beta masolo mususu masolo maramobe donc ça bana pour les personnes qui ne pas comprendre que rano makambo banzembo yo obenge complexe ça vient na haut camarade patron na haut comme on est complexé du maître voilà mon proche mondele nanga akoya voilà patron voilà mondele nanga photocopie na batna benga ba caméra bat ba mona voilà complexé du maître yo approcher nanga bat na sala wana etali 5-7 bana monde entier wana etali 5-7 so bomoni ko s'en charger na 5-7 quand na bande koloba bana monde entier nzembo sila nango ba vient na biso na mibale ba tchana mona se ba yokana po bazana ba camarade ya solo ba yokana 5-7 yona Jamaïque nini ezo simbate Jamaïque susu nini le susu Jamaïque nazo comprendre te oh wapi oh ya mi c'est bien yo ebi Jamaïque de oh wapi to sola bien to sola bien Daniel ngalinga makambo pe na lembela nango makaso ebi ke Jamaïque olando ndo loba be Jamaïque otalango il faut spirer bien il y a mutu pour na bi que Jamaïque dans la ville na bi que Jamaïque est dans le quartier Jamaïque animateur à munene na kata maison mère au passer makamne na kata formidable on préciser ce que boyende que na comprendre balamot on préciser il faut bien préciser les mots quand tu dis il faut préciser les mots pour pas comprendre tu vois c'est un peu ça donc tant on dit et ça ligne à sa ligne babi yo na Jamaïque bowelela cria amaka bana monde ndina linga makambo ba cri boye makambo ba welela mingi comme ça Jamaïque a qui crie na 5-7 habitants cri wana ezaya mon dieu total bana monde ndina na loko lo batete na biki na ozo Jamaïque y en a bandi na déjà parce que 5-7 cri wana ezaya Jamaïque to ezaya yo Junior Chamala excès de soir on reboit quand on peut bana monde ndete ba benda mami Junior Chamala excès de soir Bruno Max mon designer personnel complexé du maître stagiaire complexé du maître Azawana donc makambo bozaka makambo wapi ngala comprendre te bile bozaka makambo wapi bozaka makambo wapi to yebi sebino ke la biso to zaka ba journaliste à lokuta te po y a rien eloko e marché te 5-7 bana monde entier 5-7 na olela lobi cri wana Jamaïque bois ki za yé na zana 5-7 ana kata plateau 5-7 na bi cri wana Jamaïque bois ki ya yé pour na voir yemba te so na voir yemba mena bois ki libinon Junior Panda Bundesliga Junior ya lala ya Aisha Lindo ya babi bwana moto fu 5-7 sont en émission tozali Nathalie loko ebsenga da makambo ke na kota ka makambo okota makambo ba te mais 5-7 na zo lobake na CC ke cri wana za ye
yanto yambi atamo que naeba que no yamba 5 ben na bongi sila ke da bablo ko no zo na émission lile pour émission le lor bima boite fa bima kao na cc zolo ba ma 5 ben na zolo ba ke écrit wana ya Jamaïque eza écrit na ye ya que ça ne connaisse papa S papa solution nabi ki Hollande ngapé on se comprend que ça ne connaisse papa solution Jamaïque papa bio zongi sa réponse na question na tuni yo kanga skona kene bunga na boka kiboy fula mwedi wagalumba wagalumba mwe mishigui mishigu ni balala mayeso fabro wudi metri papa na jezi mutumbi boy ba fula mwe bya tatu mukaje arwago mogombonji maestro ngade na boka langa da krina ngakala Jamaïque aza frère nanga donc na yo je nanga yani ya âge to yani po ngana na musique na bimi na ndali bosso la bin sada mboka liboso na ye déjà na ndenge déjà ta normal tsamba ba lim sanga vraiment po ngala bimsa botala ka date cheneki na ngedi mana date o cheneki na bima na bima liboso yanga de bima liboso donc ba autre ba bima liboso na reconnaître bango donc yepe akope ko reconnaître nga soki na bima liboso na ye mais asala musa ne bien na maison mère yanga ma félicitations formidable et c'est bon de ki barumba kitoko parce que ben na bien na féliciter masa na ngai doyen nga appelé susu mususu ya mabele golba ça va ndindende c'est bon na sepeli donc c'est bongo pona bande comme suba boaki omoni formidable bimi omoni musala ndeni parce que to comme ko kende suka fin émission na biso te bon dedans le bida qui a ma félicitation musala salami kitoko to ki barumba bien donc baso ça va c'est bon de na reconnaître ndeko na donc c'est un peu ça na ki ndeko na boaki bien voilà quoi. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis merci à mon caméraman Daniel. Je dis merci à mon boss maître John Moté, ma maman Micheline, papa Daddy Nanga. Je dis merci à mon vieux golf qui zo la dégâts matériels. Je dis merci à Poma Neno. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Bye. Obayana moto basuka no fulu. Tala la vieza malembe. Ça veut dire yo. Complexe du maître. Nzambie. Angayo. Nzambie. Natika nyoso na komakne ko salela. Nanga masi yankolo. Na bongwana na landa nyonso yaya. Nzambie. Deux fois te wala babiloko ko ya donc. Après maneno wala babiloko koya wala mikolo babike na kokota tina kati ya église boko bina ngana ba église fula mu pepe